Bonjour, bonsoir chers internautes, selon l'heure que vous allez nous suivre sur Congo Winner TV avec votre émission Plateau des artistes combiné par Giovanni qui est là, autrement dit Tantine responsable. Voilà, nous sommes dans la commune de Kassavubu sur l'avenue Lukandu sur Gambela. J'ai dit un grand merci à ma patronne Sarah Kabunji, moi suis Aleki Ngolona Elegi Baxelaka et la Cléopâtre. Là, vous allez nous suivre en direct. Il y a point de presse, il y a Maman Coquette et Tolanda. Mélanie a vu déjà tension. Voilà. Mélanie a bien une heure, a bien un masqué. C'est là pour maman. Galaté. On a direct déjà avec Mélanie. C'est la Galaté à hausse tension émotion. Où allons-nous? C'est comme la moto, c'est comme moto. Aïe, viens aller là. C'est le moment de débat. Donc, on est dans Mélanie. C'est ça qui te montre à tu peux pas. Là, c'est la table. Ça m'a baissé, ça m'a fait l'autre. On a cédé. Na kaso ma Mélanie ça na poche. Et puis nous autres comme la kaso ma Mélanie. Na moni en watate ya. Quand on est dans une longue jour wana. Quand on va jouer que jour il y a Pierre Tombala ya David. Na moni en watate. Nous on a yo qui a regard. Mais ma baisse. Ma baisse Muto kufa ya. Muto kufa le mama ni lo kufa. Ndaki. Aluga ki mo mona aluga ki. Ako zuangole, le mona aluga ki. Ako zuangole lo où allons-nous? Désormais soko lingo tindelo ko luka muntu wana. Oh ebike pona ko éviter ba problème. O luki muntu wana intel ozwi numéro na ye aucun agence otie yango na kombo na ye akozwa yango dans le calme. Que kotinda biloko pa muntu akabola après lobby et comment makambo ebele. Bref ane ngana za na ba ONG oyebenga ngata msuna ba orphelinat na kenda. Na sala nini? Mama e zwa numéro na bango. Botinda mutu na bino ngana tindika ka journaliste na cameraman ba keka ka juste pona ko filmer bino ko poser moi ba question et sili. Donc eloko yo été ya pe biso ba artiste. Voilà. To so mayele que soki muntu alingatiela nga biloko ona kabola na boya. Donc photo boya rapport na réputation basomba raté. Réputation eza yo moko mibatela pesa valeur. So yanga na rozwa na swate fwani. Boza na bato ebele bakabela rabiso. Eza pe na bato ebele bakabela biso balinga pete ata ko bwake ya pamba. Donc aïe ça pena pas maswa ko monde na pesho boy. Koloba no kombo na ngaite. Mais maswa ko parmi mamozo loba ozomona teke quelque part mo se contracter. Nande boso totali na kati marambo yo nyonso ko kete monta lukian. Ko batika biloko banda décembre. Ya zo biloko garder yango. Après si moi ça dadi. Pourquoi pas lokola monaki ya belaki. Ilo onezaki azwa tanga zongeli zotone normal. Na kati bilamba wana alakisi ke alataki on pe na nzoto. Alataki avant ou après bela. C'est ça il fallait que tu abenga tabango. Na landa ke loko moko parce que na mikotse na maboti. Na landa ke loko moko coquette alobaki na audio. Abike bilamba batindaki bayebisaki ye apona oyo ya kosepela tala boye président après oyo kotikala asa nini akabela pe batu oyo bapesaki ye bakombo bon tala boye matériel eza bon contexte wana te tokende na contexte wana te tokende par exemple ngana zobela nanu na se rétablir te ata naza na koli yango eza soki ya ndenge nini ko 2 mois après, les conseillers disent d'être aux aboyés, la biso artiste et comédien, j'espère bataille comment combien de sites ça la tournage comment tourner presque chaque jour aussi ça aussi si nous sommes sur 21h tam sur 20h 19h aux on a parlé aux on peut soigner parler na yo papa attends ko yo ndimi ngo pema ke en fait alataki lamba wana o ya alataki mais ça la normal netinga bochelinga carton ye azwaki lamba wana alataki avant ou après si quoi est abikaki mais pourquoi pas tant abikaka benga bato na apesa biloko wana po makambo so yate yango ngai yo lelo toye awa poto tuna pocket ba question ça dit ngo tuna nga boye na ko défendre ye mais vraie défense eza ye moko donc tozo c'est la ye moko pocket
ye moko mukolo makambo a défendre te na expliquer par rapport à la réalité auto vivre ngana otoza malade nazalaki na programme orphelinat moko boye nasalaki yango te po ani nayebisi bango mama bozela nano nayoka bien soki nayoki bien après nde tokokende omoni donc eloko oyo eza important tozela koketa ya aexplike biso na badetail baquestion nyonso bandeko na biso mpe baza na bandako balingi bayeba ezalaki ndenge nini esukaki ndenge nini pourkui apesaki te parce que apparemment nde misu bazwaki parce que soki oza te na yango na ndenge ya sagesse c'est pas pour des presse à monter, ah, quand même sa caméra, tout le monde va mener les bébés. C'est pas tout le caméra, on peut mais quand même, il faut dans la peine. Nasi mapesa ina invitation to ngana yati. Na ngana tina ni cameraman. Le problème c'est ani to sa ba neko. So ba to sa la muninga iloko mo iloko na sa to to ni sa. Ba ngani ni. So fait ani. Ba ba ni ko ko sa ba. Invitation. Na ba ni invitation ke chez. Et c'est quand même organisation. Je le retourne tout d'auto ni kasi ko a. Tout va même ça biso ko ça les loko to la maison. Muninga sa. Mais to même ça c'est pas bien. Jusque là, mais bon, quand la presse on le va dire bakabona bakoma na bamu siko ba invitation ba ndeko musuba so ngite na mito munyo ça de faire éclaircissement siko ba laisse ya invitation est-ce que conférence de presse ni poso ba pesa invitation ça conférence de presse ni so ba pesa invitation tous les conférences de presse peut-être ba musuba mona ngo lelo to ba bani internet lelo sinon da wasao ayebi que conférence de presse nyoso za kana invitation so to ngito komisa ngo kola ngamulo kwa kwani to zaki na ya conférence dernièrement a ti de SMS c'est normal que tu te mettes sur la monde qu'on a besoin de besoin ba komene ba finga biso la bata photo na ba communiquer ba photo ba communiquer ou biso ko to même sur la c'est pas normal ngai na tele mi awa na so ko organisateur na so la kai na ko linga te ba be ngam na ndio de vakamela na so sama ba ko so na mutu mo ko na sa ba ko be na presse ata ko sibe invitation te posa na droit information yo ko na yeba ko finga hina ko na c'est ça, c'est qu'on a sommeillé. On a ministre au bino va pour ça la organisation. Idéologie n'est pas. Et nous élever au ça la matière ça. Je fais ça. La ministre il s'agit de policiers pour évacuer parce que policiers voilà pour pas dire pour prendre l'émission. Allez, invitation à Koti. Non. Ça moi mais la conférence de presse ignorance sur la tous les conférences de presse par invitation. Tout ça ignorance. Vous comprenez? Mais là on dit faut être la rabat. Et ça peut élo. Comme c'est la paix moninga loko na ye. To yate na bulu ya ko sala mobulu. Conférence de presse moninga beba non. Ba bi ba futi ba tunsu ba mbongo pa ba yo sa sabotage. Ah bon? Ouais. Mais tangela ba komona ba. Tata mboka na bonga. Tangela ba komona ba mona palo na bango sikoyo. Baza ba kote. Baza ba kote wana. Ba kote.
avant la vérifier bango lokola seke bango pe baza parmi batu oyo batekaka basekret ya bacomédien. Dommage, point de presse et salamité tisikono tolo baboye maman coquette à poussanité vérité pe et banité donc to éviter soki ayibaki te biso pe na bino to éviter donc to kutana na mbala esima balandi na biso ya Congo Winner TV.